Bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. En tout cas, bandeko nyoso bolandaka biso, bambote na bino esika nyoso oyo ezwami bino. Lelo toye kolobela lisusu likambo oyo ya papa na biso Henri Papa kaka ndenge boyebi to yaki liboso na bino tolobelaki pona likambo yango. En tout cas, tolobaki ba vidéo ezalaki o totielaki bino concernant affaire Henri Papa ndenge makambo bimi ebele na réseaux sociaux. Alors to recevoir moi appel ebele côté ya bandeko, côté ya famille, côté pe ya bandeko o bayebi to pe famille ya papa na biso Henri Papa. Alors yango bo moni to lisusu liboso na bino pona koya kolobela likambo yango. Na asir matela bino ba video e pa iwapi o likambo wana ebimaki toyokaki ndeko Ken Piana nde aleka ki pe na internet pona koloba likambo yango. Tomona ki pe mama na biso grande dame o natela ki bino abanda aleka ki pe na réseaux sociaux pona koloba lisusu likambo yango. Alors toyebi ke papa na biso Henri Papa azana concert le 11 na poto, azana concert na ye oyo azobeta le 11 awa. Alors toyebi te yango nde e créer banguna, yango nde e créer ba marambo nyonso, yango nde e créer ba marambo nyonso pona oluka ko kitisa ye tope pona nini toyebi te. Mais bino moko boyebi peuple congolais, lolenge congolais azalaka bino moko boyebi biso moto za ba congolais toyebi vraiment mitema na biso ba congolais. Avant to kota na mozindo ya lisolo to pa avant to kota na mozindo ya émission na biso na pesi mbote na bato nyonso bolinga Irsil Botelwa TV. En tout cas, bonjour, bonsoir, wana edependara na ero kolanda biso ndeka na loba na bino ero kolanda biso ndo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Nzamba lola pambola bino bandeko bolingaka biso biso pe tolingaka bino lolenge bino bo lingaka biso. Alors nzamba lola a pambola bino. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez sur partout. Partagez sur partout émission oyo ekomela bandeko ebele bandeko balandaki émission liboso to sala ki pona Henri Papa baye bana ko comprendre likambango ezoleka ndenge nini epi euti wapi. Alors ndeko ozo s'abonner eloko moko ko bosa na te activer cloche ya notification. Activer cloche ya notification et ko permettre yo prochainement tant to wana ba analyse na biso olanda yango esika nyonso o ko zala. Ce qui te bito kota na mozindo ya likambo, ce qui te bito kota vraiment na mama na likambo na biso oto yeli bino lelo, ce qui bito kota na mama na likambo na biso oyo ezo peze biso pena makasi pona papa na biso Henri Papa ezake biso ba congolais tolinga komi kotisa na ba vie ya batu. Biso ba congolais tolinga vraiment ata oyebi no vie ya mutu wana te, mais au mona omi kotisi donc o s'intégrer na kati ya vie na ye oyebi kutu vie na ye koleka ye moko wana eza ba congolais. Congolais linga koyeba vie ya mutu koleka même na mukolo vie. Congolais tona comportement moko Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable
Produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Ba vie à mutu koleka même na yemoko mukolo vie o azo vivre donc yemoko vie o yazo vivre ayebi ngote me yo o ye kokota na kati na ye oluki o ye ba vie na ye koleka penza yemoko. Alors likambo na tela kibino ba audio na tela kibino ya grande dame en tout cas ezalaki pe mabete ayaki ko expliquer selon likambo elobamaki epa ya Ken Piana yepe ayaki ko expliquer na ndenge na ye bato balobaki Ken Piana lobaki ke bakangaki papa na biso Henri papa bakangaki je m'excuse bakangaki papa na biso Henri papa bakangaki na badiamba la maboko Henri papa mela badiamba Henri papa boye ye Ken Piana lobaki yango po ayebi besika na bango bakutanaka ayebi donc lobaki ebele concernant Henri papa topé concernant ba mingi ba serviteur de Dieu donc basala nzambe oyo toyebi na mboka na biso. En tout cas, premièrement, non, Sabino personnellement nga na mona nanu Henri papa te na babiloko wana na mona ete to zarape ba avocat du diable te to yaka liboso na bino to yaka koloba te eza bongo non to yaka koloba toujours eloko to yebi o to yebi to yaka koloba o to yebi te to yaka koloba te et puis to yaka kopesa conseil mingi na peuple congolais to pe na peuple de Dieu surtout na affaire o etali basali ya Nzambe. Toloba toujours ne juger point botika Bible yango moko juger Bible yango moko juger mais o pe biso to ya koloba liboso na bino to ya ka ko juger te mais to ya ko sala analyse selon biso to ya ko sala analyse selon likambo ndenge zo lekela mais to ya ka vraiment liboso na bino pona ko juger bino te pona ko juger surtout te basala Nzambe po ngana za toujours na bizela loba ngana ebi relation na bango na Nzambe te relation Henri papa Nanzambe na yenga na yebi yangote. Donc je peux pas na ya maman na bandoko tango asalaki azongisaki ayibaki amemaki. Tant que na yebi relation na Nanzambe te na koya te na bandoko tango et puis na yepete pona confirmer bino likambo yo et luba na réseaux sociaux. Mais to yeto analyser tout ça la analyse na biso lokola mutu nyonso. Lokola mutu nyonso. Leo na Congo na biso ba serviteur a Nzambe batamabe baza ebele là vraiment na possibilité. En tout cas na pesa conseil mingi na bato balandara biso na bato boya bomi pesa ka 100% na basali ya Nzambe. Yango bomona ka tangu likambo moko ekuyaka. O boyoki na réseaux sociaux que pasteur moka zongisa kibwe, pasteur moka sala kibwe, pasteur moka mema kibwe et pesa ka biso passe na mitema directement et pesa ka biso passe pourquoi po tolingi komi pesa mingi na basali ya Nzambe. Congolais azwa Nzambe ye moka zongisa esima mais azwi ba pasteur tope ba prophète tope basala Nzambe alekisi liboso. Botu nanga pourquoi na lobi bongo ke tozongisa Nzambe sima po wana chambre na yo wana place eza lié moko o yo moko kokende ofuka minya kwa moko bengi yango lokwa ngomba ofuka miyo moko bondeli pona likambo oza nango posa Nzambe pa pesi solution. Mais souvent biso totikela nyonso ka ba pasteur tozwa nyonso totikela ba pasteur donc tokoma mona lokwa na kiyo moko na kiyo soko bondeli Nzamba oyoka ote tokoma mona lokwa na kiyo moko soko tima bolongo na so bondela pona likambo lokwa Nzamba oyoko te lokwa Nzamba za pona yote mais soki oke kolobala likambo no e pa pasteur abondeli pona yo wana oji assurance nyonso tiebi ke ande pasteur abondeli pona nga likambo nanga o Nzamba yokiango. Bomoni erreur na loba na biso ba congolais. Yango bomona ka tank toyoka ka problème moko oyoki mosala Nzamba sala kiboy oyoki obakangi pasteur moko na mwasi na hotel obakangi pasteur moko boy moyibi obakangi esala ka biso passe directement pourquoi tozwara bango to remplacer bango na place ya Nzambe ndeko nanga lisumo oyo sala pasteur azane pe o sutuka pe mkomsupe pasteur asali yango pa za mutu. Lisumo yo sala pasteur ne pa pasteur pa ko sala nango po amutu ana mai na makila na nzoto ana mai sel die mutasha donc sel Nzambe kande mutashangera te Nzambe kande mutashangera te mais biso nyonso toza être humain tout le monde peut changer sauf Seigneur
sauf Jésus-Christ. Mais l'autre, on a biso ba Congolais, to yeba angote. To comme on l'a tapas na biso, ce que on l'a ici en pasteur. Ce que si au pasteur a bondé l'ipona yo moni c'est fini. Vinange bongi, yo moko sala sous c'est forté, pour dire que pasteur a bondé la kipona. Non! Tout ça la erreur ma casse na ma vie na biso sans le savoir. Bon, moi, je dis que papa na biso au balobi, papa Henri, Amelara Diamba, papa Henri, Asala. Pourquoi et bébé donc et continuité ma batou. Et continuité ma batou. Pourquoi? Parce que batou ba mi pesaka. Batou ba mi pesaka. Na lobi te que papa Henri, papa Amelara Diamba solo naebi papa Henri papa te na mona ye na pembeni te na mona rien na ba musique na epi na landa ba musique na en tout cas na landa ngo po et ça la bien et puis ça coach a na mozindo à prière et ça la bien mais vie privée na ye amelango te vie privée na ende wana na ebité alors bandeko o ba ekolo bango nde ba yebi ce que c'est solo tote aka papa na biso tote aka kote ya basala nzambe ke boye bandenga kotambola mais ce qui pese ya lukuta ndeko na biso o ayaki koloba liboso na biso likambo wana nzamba limbisa ese tout mais mingi na otelemela peuple de Dieu mingi na otelemela biso ba Congolais toza na mabunga Congolais tobunga mingi. Bon, mon affaire, il y a papa Henri, et panzanie, réseaux sociaux, pourquoi? Parce que ndeko moko kaka. Ndayaki nango na réseaux sociaux, ndeko moko kaka. Ndayaki nango, asali elo ngobwe na TikTok, alobi ango, ale sango e panzani. Mettons na ba serviteur anzambe lukuta, ebele na Congo, o ba batama. Yana basala nzambe belé, ba batama, kana si ma Bible, ba onde tolo bela bangote. Base belé, ba batama. Be église belo bo mona na lelo ba kota na be église wana, ba bando ko bimisa ba secret mususu bandime belé ba osambela te. Mais peuple congolais soto bandi ko ya ko lobela comportement ya bateau o ba olakisa liboso na biso, comportement ya bateau ba obondela o ba otaka biso maboko na mitu. Soto bandi ko yo lobela ba comportement na oyoka bandeko bele bandi ko finga biso bino penza boliko sakana basala nzambe bino penza ndeko nanga yo ozolandanga wa musala nzambe numéro 1 ya vie na yo moko yo ozolandanga wa musala nzambe numéro 1 ya vie na yo moko lelo Henri papa to ko yo loba ba yo sala bongo po baluka ba baby sa réputation na ye pour concert na eza bientôt ana concert les 11. Tokolo baka a diable sali ba luka ba ya ba baby sa réputation na ye concert na ye tout ça tokolo ba bongo tolo bandenge nini bino kasi biso ti toyaka liboso na bio toyaka osala toyaka biso no tosambela nzambe te tosambela nzambe mais tomona ke peuple de Dieu tobunga nga na ebi via papa Henri papa te na ebi relation na nzambe te mais eloko to kuti na internet to yo lobelango pourquoi to yo lobelango po ba pasteur pe belé to ebi basala na bango mais ba bomba ma baloba te e ba na rapete mais papa na biso Henri papa ceux qui d'autres pas to yo loba po ana concert na ye muto ayo bimiselo ko na emso sali ngo pa luka ka baby sa réputation na ye muso asali ngo pa luka ka batu tamba oyoka ngwa batu baza décourager baso ba billet bino mo boyebi peuple congolais na motema mabe boyebi peuple congolais a motema mabe mais d'autres pas babilo mususu ke komo loba mara ezapo basala nzambe na biso toza bongo ebele baza bongo ebele basala nzambe ebele bomona ka bato baosala nzambe mais en réalité basala nzambe na solo te bomona ka bato baosala nzambe pasteur kinganzi mais en réalité des choses basala nzambe na solo te si 100% ba pasteur en mboka na biso to atana 85% et ba pasteur aussi ba bunga nzela pour na ba bien matériel
Pona batala bango batambo na mituka. Pona batala bango basala basala kweisa batu. Batambo na ba mituka cher, ba vina bango ezala bien. Boyebi combien de pasteurs o babunga nzela? Combien de chantres o bomona so bandi ko yemba kombo nzambe lokwa likolo uta likolo kite kangama uta likolo kite kweya na se. Bande wana otela bino ba video na suka émission na biso toka tango koti ko wela okende te na otela bino ba video na suka émission. Mais nyonso na bolingi te to loba. Soto yo loba boye ko finga nde ko fongola misu. Activer vie de prière na yo moko. Nga loba ngo na vie de couple pasteur a liboso za ka mobali. Pasteur a liboso za ka mobali. Et puis mama telema po na mabondeli. Bozala ka te babilo na bino sofo bo confia ka ba pasteur. Lelo komaka ba prophète. Moi ça je confiance à pesi na prophète ke mobali na ye. To mona ngo. Moi ça zo confiance na ye nyonso. A mami ngo na prophète. Que mobali na ye mobali amona ko mobali ne eloko te. Donc pona ye prophète za nyonso pona ye prophète inde da mobali na ye na sima azui prophète atie liboso. Zana confiance na yo moko. Nzambo yo nzimela, nzambo yo sambelaka ana droit ana capacité obikisa yo à travers libondeli na omoko. Bimo kasi ba pasteur no to bondela to tsaka ba dim to tsaka bo friend bazora tana ndako na bango abandi na sambela pona kingandi alongo na kinganda koti na kingandi alongo ba mingi te ba pasteur ana ba mingi te. Bo excusez-moi. Ba pasteur ana ba mingi te. Ba pasteur bazara penza avanza bandi ko bondela bondeli pona sero atiki abonde ba mingi te. Je vous dis la vérité, ba mingi te. Ba mingite. Ba pasteur ba komaka appel de fonds $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Ba pasteur mingi ba koma pona ba bien matériel. Ba zo nzambe ba tia nzambe sima. Ba yebi ke kanda nzambe ya lelo te. Mais ba pasteur wana ba prophète wana tala lelo na omona na TikTok yao. Bana basi toliko mata na ba live na TikTok. Prophète oyebite otikala komona yete oyebi ni relation na ena nzambe te vie de prière na ndenga bondela koyebite mais yo wana na live abandi pe ko prophétiser tala ba prophète ngo ezala ka na prophétie moko ba yebi comme ba yebi ka ke Kongola zaka voyage na libala na kobonga yango nde balobaka mais jamais ba prophétiser mutu nzamba lobi fo banga repentance we bango baloba ngo te. Balobaka na omona ona nzela voyage na omona osimbi visa ndeko zwa passeport na bondela pona yo na omona yo boye tango obenga nga na suka nango yo kazwa numéro na nga benga nga na WhatsApp tango obenga na WhatsApp komi envoyer le crédit envoyer les mégas mais bolingi te to yaka kolobela mwa ba biloko ango to fongola misu peuple congolais fongola misu na makambu na yo. Fongola misu na makambu na yo. Fongola misu. Ba osala émission moko boya sœur moko to ya frère moko oyemba moko bandi ko finga batu na ba commentaire. Botika basala nzambe. Botika boye. Ye boye. Moko ba video ya pasteur Mike Kalamba ebimaka. Malgré na epsa bino nga azala na convaincu te ke zala pasteur Mike Kalamba. Nandima angote. Même mon kolmamba pasteur Mike Kalamba ebimaka bato bando kota doute pona pasteur Mike Kalamba batikala munoko poleli. D'après yebisa bino ke mutu aza mutu. Ba pasteur na biso, ba sala nzambe ba chantre na biso, bana makamba ma BP ebele. To yakolo balikamba papa Henri papa tepo asali yango. So na obandela koloba, na yebisa bino toujours toyo balikamba papa Henri papa teke to confirmer bino ka sali yango na yebi relation na ete na nzambe na yebi te likamba ngeze ya solo to ya likuta mais to te ya peuple de Dieu to te ya batu to l'on la confiance 100% na ba pasteur mabala combien o ba pasteur ba panzi biso koma ka so muto oye tala lelo femme tama ba koma ko lande sima le kwa yende Jésus.
Mutazola da femme tama, mama bondela pona nga nazwa musala. Yo moko ko bondela pona yo moko nzamba peso musala. Yo kasi po nzamba peso musala foka pasteur a bondela pona yo. Yo kasi po nzamba peso musala foka okepe évangéliste moi atio liboko na mutu. Yo moko ko bondela. Combien de personnes ont tout ça la jeûne et prière? Combien de personnes ont tout ça la ta jeûne à 3 jours? Obite non ça la pena jeûne nanga 3 jours non la na se. Non tia libum na se pona eloko na ngo posa. Okendo meli masanga na yo otamboli babar nyonso a Congo. Me yo zawana pasteur bondela pona ngana zwa musala, bondela pona yaya bondela yo moko na chambre, seme pona libondeli na yo zwa tala, zwa kiti tia kiti pembeni yo moko che kiti no vandi obandi koloba. Ma likamusu na vie, esenga kate to bondela Jésus esenga kate to baba esenga rabongo te. Yana makamusu na vie, zwa kiti tia mpanzi, yope zwa kiti tia vanda bando oyebisa nzambe. Sa lokwa osola na mutu avaya na kiti. Bando oyebisa nzambe po adivi na ngeza boy. Po ni osunga ngate. Otindenga na mukili po na nyokama. Banda koloba na nzambe loko osola na papa na. Talise combien yi aza papa. Talise combien papa linga mwana na ya souffrite. Otuni ye papa yo linga bano ba souffrite. Sko ndenyo otika ngana nyokama. Olobi na suka tango sisa bondela siko nzambe loba merci na nyonso na lobi na yebi ko salelinga na yebi ko yokelinga na yebi ko koksa posa motema nanga tango sisa zwa mbongo mo tia na enveloppe ke na mbongo na kende ko sima ko ke pesa ngo pasteur teke pasteur yango na bondela ki zwa ngo ka tia offrande seme pona libondeli na pesa offrande pona libondeli na zela siko nzamba sala réaction na ye. Mais pourquoi to komaka nyonso il faut ka pasteur a sala, nyonso il faut ka mutu a sala? Po biso moko to komaka mutu a sala, ya mo boni ba faux prophète ba ebele, ya mo boni ba prophète ebele a lukuta ba oyo kosaka biso. Po biso moko to linka ko pesa bango confiance. Po biso moto liko pesa bango ba charge peut-être yo moko ko bonde la pe likambo na poser solution nango. Lelo boye ki mambemi po na ri papa. Na bimisi likambo na ndeko na biso ka congolais. Siko soza ya solo te. Soza boye na oka na internet po ka boluka bo bebi sa réputation na ye po aza na concert na bo monte ke nzamba a obeta bino fimbo. Tala kanda nzambe eza lelo te. Bato musu bakasa soka se likambo nzamba leki na yaya. Ba mo bomoi bato to se la bémission oyo. So mutu avandi pena bondeli bien po na yo. Alobi mabe surtout so lobe mabe po na ye. Kanda nzambe ya likolo na yo. E ya likolo na yo. Amutu. E bosko chose ya solo kamela ngoma amutu ti. Amutu. Chose ya solo ke loko na ote ye pa mela kadiamba ye pe amutu. Ana mai na makila na nzoto. Donc ce que ça kamela ngo c'est normal. Et c'est loko to mone la grave te. Et c'est le copé to yo fingelete. Et c'est le copé to ezanango normal. Amela te et normal. Po bato ba melango bana maina makila na nzoto. Donc c'est le ko amela kasala e ba posa. C'est normal. Si c'est moto vanda ka bwende ko mwa bimana internet o akutani na Moïse mbie na boîte ya chetemba. O na kutani baba tu. Bana ba maina makila na nzoto. Kandi na sibino nzambe kandi mtako bongwa na te. Tout le monde peut changer sauf Seigneur. Tout le monde peut changer sauf le Dieu créateur. Tout le monde peut changer sauf Jésus-Christ. Tout le monde la mentalité wana que pasteur kandi mtazala azana clé ya vie na biso tout le monde la mentalité wana. Combien de prophètes oba bimana basia mabala, ba pasteur boni oba bimana basia mabala, likoni ni moi sa linka ka délivrance, na kende pas pasteur, na kende confiance na ba pasteur. Ti mibali na bino ndako. Ba jeune fille boni likolo voyage ba bimina ba pasteur likolo ba prière ba voyage.
pasteur ana famille ana vie na ye ye pe kota ozowela bondela mpona mwasi na ye mpona bana na ye mpona famille na ye mpona libota na ye poti kozwaka bacharge na bino so boke kokinela bapasteur yo moko oza capable obondela mwana abeli tia mwana ona se loba maloba likola mwana otoleka yo mo oza capable osala yango mais po anika bapasteur sans plus tarder bandeko na nga na otikela bino video yango oyo eluki makambo mpona papa na biso Henri Papa na otikela bino pena video oyo eboti problème na internet mpona papa na biso Henri Papa alors bandeko bolanda Irsile Botelwa TV merci na abonnement na bino bapartage na bino en tout cas boza vraiment spécial mpona nga nzamba pambola bino ndeko no s'abonner na chaîne na biso ono satiela biso ba j'aime ono satiela biso ba abonnement nzamba lola pambola bino bandeko na nga na makasi na nga mona longa chaîne oteme elongo na bino nzamba osala bozo sunga biso nzamba lola pambola bino bandeko nanga nzambe azala elongo na bino alors la famille bo aimer vidéo sur nzamba liboso s'abonner kota kuna place ba cloche à notification cliquez lenga cloche à notification nzamba lola pambola o wana na otika bino bo totala esika wapi o makambo yango e lekela Henri Papa Moulaja HP. Dommage nous allons obligé là quand on va commentaire parce que on a mon centre on a parmi 3 fois c'est na Congo donc du coup so me o lobelo moko SCP ici batoté en tout cas net va to côté là na kata et vidéo na TikTok babo mangai boko manga pamba na TikTok inonsa ta pamba vidéo moko ken piana émission moko ken piana sala kinde on a biso ken piana na PC mbote. Et moi mon sondambo ils ont circulé na TikTok bato belé ba moni yango nga pe na mona ki yango na sala même analyse na chaîne YouTube na ngai MDGDTV ma foot ya sika je crois ça fait déjà plus ou moins 3 jours Henri Papa Momeli Diamba ou encore Mobeli Bangi alors na émission na ken pianazo ko expliquer apesi adresse complet ya bisika o ba musicien chrétien na païen bakenda ko kutana na adresse mo songo na Kinshasa bisika ba musicien chrétien na païen bakendaka kokutana pona ko meladiamba mambo le baiser belé mena ok très rapidement elo salinga pasi na maloba ya ndeko alobi boye soki bomoni batu wana na ba témoignage bazalaka nango posa osambele si la bino ndelo salinga pasi cher chrétien est-ce que boye bakake témoignage ya mokristo ezalaka évangélisation Bible zolo babozali mungwa ya mokili musala ya mungu ezalaka kopesa guna bilia pe ko conserver biloko bataka mungwa na babiloko ebele pona ko ebeba te babiloko mingi akokauka bataka mungu na bilia po ezala na biloko so olambi yango to tie nini atoza meilleur molambi mais soki eza na mungwa te et chrétien musane yango na pesa saveur ya témoignage réputation na yo témoignage na yo ezalaka évangélisation soko yebaka te yango ba makambo yo salaka to ba acte yo opozaka yebaka bisiko zo opposer yango toza batu to na ba faiblesse to batu to na ba erreur to batu na ba mbeba mais yebaka elongo nini zo sala pe place nini ko sala ngo parce que sinon te na nzela na yo obomisa batu na nzela ya témoignage na yo okoko gagner batu dans le Seigneur po ko benga na batu pene na nzambe donc okangela batu porta lola na mambo bela oloba mena ça effort na ki rapidement ouais parce que l'émission na haute ba vidéo na ça la bien qu'il y a 10 minutes pas déclarer les game live donc so ya on na ko sala ya plus t ou même na TikTok na na pas na possibilité au sala même une vidéo ya 1 heure mais na ça on te 10 minutes so ba déclarer bon 1 heure bande ko na ngai na bi ke ça ba te bele ba koloba ya lokuta mais moi j'ai des témoignages de beaucoup de gens qui m'ont confirmé que ça m'a solo malheureusement mon akota na ba détail ya ba mara misusu ezate na bopena lo baba makambo mususu eza plus grave diamba ku teze elo côté de père que batu ba ko taxer ba ko bamba mabanga ba ko lo ba ke no so boma ministère ya moninga nana mambo bela ko lo ba sir ba chantre anzamba lo le ke jemed ba chantre ba musicien so ki musicien gospel so biloko nini
bobongola mitema nzamba otuna bino na otolanda video mo évangéliste Roger Baka sala émission moko na Joe Matope na ebite so eza kala to ya sika alobi non certainement eza sika alobi soki atom sa yo kakanga ne mambo ekomeli lelo ekomeli ete tango Roger Baka banda ko ganga awa ke ba musicien chrétien ba adorateur batikala ba adorateur nzamba bengi bango na makambo ya ministère te bato bele to traitaka Baka de jaloux bato bele to traitaka de gris lelo oyo ngana opesa Roger Baka raison la fois passée na ebisaka bino bo comparer ta wana o babanda ika koyembela nzambe na o bakomi lelo ba prophète ba pasteur na ba docteur et autres ta wapi o ezaki glorieux o wapi to mona ke non nzamba zalaki na songolo na pakala c'était ce temps là lelo o bakomi ba prophète na ba pasteur tala ba mbeba ebele pona nini onction ya égarement eloko babengeli na yango te tala le faire koyeba koloba ne fait pas de toi pasteur ou prophète le faire ko maîtriser herméneutique le fait ya koyeba ko expliquer babenga yango nini bamamo mo ekimaka bo comprendre ngai komaniola koyeba kolamba langage moko bo wata bazoyoka yo docteur c'est pas ça nzambe moto abengaka na ototeya mateya moko des jours passés abonnez-vous sur Dou Jésus les comptes na ngai ya TikTok uniquement pour la prédication na ototeya mateya moko awa la modernisation qui tue les sacerdoces et les sacrificateurs. Dieu est le même, la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il y a des changements, nombre de variations. Nous avons passé la guerre selon l'actualité. Nous avons passé la guerre selon yé. Bandeko, la Bible est bakoufa parce que banga passé la nzambe selon bango. Hier sur le but, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Quand on a bien membre le baiser so et belé mais anzambe na ngai sunga ngai et pe ça passe na makambo mais que Dieu nous aide. Je crois certainement on ça continue signification à vidéo ou continuité par deux vidéos ou ngai nzambe nkolo sunga ngai. Na vidéo ngwana ko balo bakangi papa mais la radiamba o eza na TikTok na mona ba commentaire bato balobi bo prouver biso na Bible place nini ekomami ko komela diambe za lisumu de même de baloba place nini ekomami ko komela masanga eza lisumu tout ce qui détruit le corps kozwa yango komela kolia yango eza péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit muto ko détruire nzoto nzamba osambwisa yi nzoto za temple Saint-Esprit so komi ko détruire yango comme la biloko au détruire en au samba aux a problème na nzambe certainement oyebisanga que non na comme la mukie na rolangwate un peu de levain fait lever toute la pâte bon moni bato ba koma na capacité le leur aussi sa case mo mba masanga langwete. Je connais un jeune frère azan Australie siko aibisanga mère nga langwate atana melinini atana melindeni na langwate. Vous croyez que les premiers jours de kona melaka case mo bimba to melaka 12 whisky? Non. La petite vient manger. Et bandaka malembe. Si mou comme sous ko ebisa bato. Obi ke na comprendre yete. Mais na comprendre ete. Bienvenue take this place. Na comprendre ete na comprendre kite. Na auto lande mission mo vidéo moko kalatika na TikTok tata mo a violé bébé na ya 8 mois likola masanga. Na obeta peut-être lisolo na sima. Bandeko, et ça passe, et ça moi, nous connaissons beaucoup. Toebi ebele, mais mam susu. Et sinon le bango ezate. Soki auto sala eza pour détruire. Tam sunde to robimisa bablo misusu na ebite ndezaire ezika. Mais tozo lobaka poto lendi sabaike. Bato balobaka ke vie privée ou encore somo sel na nzamba sumiki bonela pona etika inta mémoire au juger oeza jugement te oeza la jugement te to ya rande ko te ya bandeko ko reprocher bango bazongela nzela ya nzambe ezala jugement te ndenge bokanisela rana na moni mutu moko atuni ngai awa tana sala ki vidéo a choisi à poser une question: es-tu parfaite? L'apôtre Paul était parfait dans la Bible.
Pasteur Marcelo est parfait. Marcelo Tounasi. Mais pour n'y avoir à terre à sanctification. On a ni la terre à repentance. Nzamba tinda ka ba parfait. Atinda ka mutu nyonso. Aki ndoteya. Na ba imparfait, na ba to bazana ba faute ba mbeba masumu ebele boke ndoteya. Nde lo nga nazo sala. Non pas pour na parfait mais parce que na zui ndingisa. Ya koteya. C'est ça. Bandeko chanteur musicien. Bobongo la mitema nzamba na posa na bino. Na continuer vidéo parce que maman le baiser belé. Vraiment merci beaucoup na bino nyonso obo soutenir on na biso kende liboso nzamba mu na bino nzamba pambula bino abonnez-vous commentez likez partagez ndeko partager biso émission on na Facebook na canal ya partage na yo à travers partage no peut-être message oyo ekolendisa ndeko moko oyo moko azoye bata sambela ndengini oyo moko azoye bata mi pesi courage mi pesi ka makasi na ba pasteur à travers partage na yo peut-être ekoko sunga ndeko na biso moko songolo. Alors partagez émission on a bandeko na yo partagez partout nzambe ako pambola yo tokutani mbala sima soki Yesu Masia azongite tango zo s'abonner activer cloche à notification avant de partager tiens la biso j'aime bien et osa malamu mi bandeko boya ko finga biso tantino lo bara mingi koloba bien eza bien pour na santé toya ko lo bakal boso na bino po boza wana so boza kite to ngeto lo bate alors to lo bara boso na bino pona koya ko yebisa bino makambo mususu ndenge ezoleka. Merci beaucoup pour la confiance numéro na biso wana ozana na business na olingi to se lango promotion ko hésiter te à ko contacter biso toza wana pona yo ozana chaîne YouTube moko ezo compliqué olingi to sunga o okende liboso ko hésiter te ko contacter biso toza wana pona yo. Donc veuillez nous contacter pona ba besoin na bino, veuillez nous contacter soko olingi basi la au pub, veuillez nous contacter pour nos remarques na bino et aux malambu. Nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Bisous. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.